l'exceptionnel. Ça va y aller. Ah! Moni fondé tanga lobaka. Interprétation trop yango comme ça tu bakosa kosa. Asala na raison. Si ba beti nze moné ba beti pe Didier Romaro. Si ko musique ni so beta alongola. Olobi? Si ba beti oya yanga pe beta kati. Si ko ya yesi ya banani ba. Obana mai tika na développer ce secret pour comprendre que ngana za grand prêtre na bango tout. Kitoko. Ye, tu na yeso ki asa leader à Luanda. Est-ce que na Petrangol ya beta, na Ojeinda abeta, na Mabor abeta suka na palanga. Tisa kana salaka non ne na fifraka non. Ça coûte cher ya ko soma na potote. Ça qui colle pas. Na jour ngana okende poto. Très bien. Ba ko yamba lokola ne ba yamba ba misenyo somokile. Kutala ina nuboye. Oui. Comment na ye bongo. Eza grâce à Didier Romaro. Donc petit ayaka vienne ça boy nga petala ni ba beta ba conseil nga bina sala nini na beta na lobi yo nze monini o yebo ga chantifere moni o yebo la faire wala. Bien, fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette belle émission Awabiso qui est toujours présentée par Georges Chimba, autrement dit Miss Girl Artiste. Mais voici encore une fois de plus sur ce plateau, dans un restaurant, so inaibiki Awabiso, Congolaise Mobimba. Baza connecté dans Minutes Oyo. Vous qui n'êtes pas encore abonné, c'est-à-dire aimer, commenter, partager et surtout vous s'abonner. C'est votre manière de nous soutenir pour que nous irons encore plus loin. Torosala o basala quitté parce que awapena ezalaka biso. Sur ce plateau encore une fois de plus, dans un essengo yaroyambela bino icône ya mboka Didier Romario, c'est avec lui qu'on va passer vraiment des bons moments. On va parler de tout sauf rien. Merci à tous les partenaires, merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir cette belle émission Awabiso ainsi que GSM Production Mobimba et ce qui est vraiment bien. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à Yannick les gagnants, en tout cas un grand merci les pacificateurs, Yannick les gagnants, au salon bien. Un grand merci comme ça aussi à la personne qu'on appelle Yarobi Visor Aigle. Comme vous remarquez, les logos ils en a télé na bisouana, c'est-à-dire pour tous vos accessoires cellulaires au commis dans la maison congolaise et pas Yarobi Visor, c'est-à-dire Aigle. Aux aba référence n'y a pas sur compliqué. Aux techniciens to banda qui PG concours na biso, il y a compra et gagnant de sortero. Un grand merci à Yarobi. Merci également à Papa Franck Boukassa de la Fondation Ismaël Franck Boukassa. Le Kola Basango, c'est juste pour vous signaler que ce 9, il y a 10e mois, c'est bien bon l'anniversaire de Anifa Swadi, Anifa Swadi qui est en train de fêter son anniversaire. Que du bonheur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tous tes domaines soit ton partage. Bon séjour à Paris, je dirais comme ça. Bon séjour à Paris à les déclarants les plus crédibles. Pablo Kini, merci Kouloutou. Karaté tous à l'ensemble de Rosala Biso Carabien, merci Pebongo. La message y a Diego Outiti, dollar papier mouchoir, ça se passe en billet vert. Je suis avec l'icône Yamboka, tout sur la actualité musicale et diaspora, Namboka O Yangola et Sikawapi et Zwami et Biso. Didier Romario, Azana Bekrana Bino, Didier Romario, Aza Moko ya artiste talentueux, Oyo Asali Mingi, Namboka Yangola pour nous défendre toujours drapeau na ba diaspora. Alors aza mieux placé dans le boko langa ya moi c'est en face nanga kutulelo poto betana no moi nteke to panzanteke ndenge ka kezalaka. Bonjour Icône Mboka. Miss Girl Awabiso. Bonne santé. Kozala non bolingo ezali exceptionnel. Fidélité na bolingo ezali kiyumateo. Nalingaka to swana poza pongi. On a pesi na mbote pas partenaire pour la vie. OK. Pablo Kini le déclarant double ceinture. OK. Nazaka Simana on a défendre Mamboto. Ça t'est un temps boni mamandou les autres qui ndengini. Oui, j'espère aux anagat internet au monde tout ndenge c'est le cas. Vraiment. Alors, obi que actualité le ke bengi sur na plateau lelo parce que
Il y a vraiment beaucoup à parler sur Icon Yamboka Didier Romario. Question et yo réponse yangaye. Ah, prêt à répondre à toutes mes questions. Tout, mais est-ce la banalité? Ok. Voilà. On a awabiso ça rappelle la question banalité. Naïbi très bien. Mambo kenda ka bien. Miss Girl awabiso. Et c'est on nga ko mona yo toujours bien habillé. Copine nangaye. Yo za na bière te, yo mo bière hein. Nga moko bière, na ko sanga pe ba bière te, ba bière ba sebele. Ok. Bonga maitidi ya zawana. Bonga maitidi. Pidi kosi ya zawana. Très bien. Tosca BCB sa zawana. Ok. Et yeme mon partenaire pour la vie Pablo Kini atika ngana bayoji ya mamoto te. Vraiment. Et ce qui est bien. Didier Sans Romario. oublier Mandela Weston. Mandela Weston, ok. Danger. Kitoko. Alors, ça fait vraiment un temps, Isaki, moi, na bengango off, na bengango silence, na bengango ni, je ne sais pas. Vous avez mieux placé à expliquer biso. Moi, raison, il y a moi, ta mort, Isaki ni Nikon. Te. Miss Girl, yo ti Congo, est-ce que vous avez un concert na beti belé? À part bah concert, sur le plan, voilà, l'actualité, voilà. Bongo. Ouais, Nazaki na studio depuis avril année 2024, et des chansons déjà sur le marché. Ok. Dipiron d'amour, on a aimé, c'est le passe à Kuna Lubumbashi. Mbotena mingi commanda basse. Nazoya kuna Lubumbashi na ba orchestre nyo surtout tokozala kuna poto sala mo et mon côté wana na Lubumbashi. Mbote vraiment Masudi. Deuxième chanson où ils a déjà sur le marché au Toyembi na fondé Mbonda. Toke na opena na ndenge bonyoma ndenge papa oyemba yemba ndenge jibe ayemba ndenge Didier Lacoste ayemba ndenge pe na kumbeli auto sali moi idée moko ya bien na fondé Mbonda. Ok. J'espère que ça déjà na marché zobeta beta déjà par-ci par là mais clip ekobima na 7e le 7 novembre jour na Botama. Titre ya chanson promotionnelle les chansons. Chagrin. Oyembi la ngonani. Diego Kengebeni. Puissance mondiale. Oh. Diego Kengebeni le pétrolier, yé asalaka na pétrole. Ok. Azana ba cisterne na ekendaka par-ci par là. Asalaka ba fret ba agence surtout que na ba Lubumbashi par-ci par là. Voilà. Ba imboka bazota la biso aux émissions les plus suivies. Moi j'aimerais que les bota la biso boy ezara image mo boy soki to yoki yango. Osaline na motemba. Osali kaka na sika ebeti sakango. Liwa eponi mototo la vie osali libonza betika kolela lela kango. Ah la vie solo petit nangai pe asoname. Oyebi ke to uti ko zanga moko ya ba artiste guitariste a servir presque ba leader tout. La vie solo vraiment pe asoname akufi pe na bongo ka mort subite voilà donc et ça la passe pour na biso ba artiste nangola. Et surtout qu'il y a zagi trop kazenga. Trop kazenga. Non, petit wana a fonctionné presque na ba leader tout hein. Voilà. Ba nouveau leader, na ba leader o pe ya kala na ba ba kuta biso voilà. Donc petit wana zalaki pena social na boulot na. En tout cas, moi aussi je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances d'anga et pas artistes musiciens so ba leader, ba soliste, ba artistes so ninge to sa la vie solo. Dans le bilan déjà ma mission où t'es koleka. Est-ce que c'est déjà programme? Ouais bah tokundae j'espère dimanche prochain le 12. Dimanche le 12. OK. Tozala na mabor nanda kwa nanda kuna pa mwasina tikala kipo kinegi sasa concernant mamba lupangu pe tekami bo tout fallait senga azonga. OK. Mona ma tikali ka mort sibiti bo nyeso tu ezaka mamba nzambe biso tokunda mona mai koto na ndenge ya biso ba artiste. Organisation pays organisation tous appelés na groupe ya WhatsApp petit frère azana ya tata Ilenda nani Dieu donné Lamborghini donc biso presque ba leader pe ba mikolo tozana tozoka nini o ba petit bazo sala o biso mikolo tozo sala. Très bien. Alors paix à son âme, l'artiste La Vie qui vient de nous quitter, la mort prématurée, mais on n'a pas le choix. Dieu avait donné, Dieu a repris. Que l'honneur revient toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Karaye Nemtu apesaka pe décision yaliwa et utara panaye moko. Molimo na yo epe manakimia la vie. Donc au salaki et retire la kako continuer parce que moi aussi j'ai ces images, il y a des missions sous ce sala, azo beta, azo gratter, azo sala pe bien. Icon, on va parler de vous comme d'habitude, ne kakizalaka. Question et réponse yangai. Oh, est-ce 40e single au lancé na marché? Na vie nangai
ce qui totali na carrière na yo. Djibril Ndombe abi mambo po azamona oje mona kazenga ya kala. OK. 2009 na tekaka disque na miezi. Miezi titre sans problème. Et 2012 na ko sala sur remix ya sans problème. OK. Max Single o na embaka Alain Visor, na embaki Diesi Sabidimbu, na embaki susu Frankie Soudi, pe à son nom 2012. Après 2014 na ko sala eloko moko boye kaka bongo kaka moko kaka. OK. Oui, binisa makolo makolenga. Na betango 2014. Après 2022 susu na ko teka disque o na embaki Pablo Kini, OK. Mon partenaire pour la vie. Naembaki Jide Fitoko, mon ami d'enfance et de l'école. Après Naembaki Toli a pété. Ils ont trois chansons dans le marché. Ils ont dans Maracana. Très bien. Mais à l'aide de ça, acoustique, tant que en 2020. Tout est quand on peut dans Maracana. Voilà. Tant que acoustique et bimaki, voilà. Oh, bah on compare acoustique à Romaro, na oh bah Congo, nengenini, voilà. Icône depuis au bandi carrière, tout le ballon tout sur le nom Yamboka. Cours de grand. Vraiment. Tout sur le nom diaspora pour ton défense à drapeau. Depuis au bandi carrière, on a Katamboka Angola. Na bandi mbonyo socio beti. Bah Maxi Single était ce qu'album déjà album T kaba single Maxi Single et tout sans qu'on compte nzembo na yembaka dona mobet presse dona 1998 première chanson na vie na ngai to ça bandi mbonyonso est-ce que ça nzembo nini oyo moko se référa pena keno yo pena décrocha bonyo sali boye yo lekisinga tango pamba mbula mitano na bo fiancé yo sali boye on ezalaki précaution d'amour nzembo on a yemba ngo des personnes na yemba ngo presse dona mobeti na ko yemba ngo susu Alain Visor do izanzembo oyo isalonde tembo oyo esalanga pena na vie ekanga pena oyo esalanga na vie oyo pe vive la musique ezongo yemba yango OK nzembo oyo nazolobya na yemba ngo dona mobeti 1998 place ya ko sala kenga na kutana na papa wemba 1999 wana tuzana esthétique palanka ba histoire photo beta yango po ba inosa ba ibaka yango OK nzembo wana pene salanga yango ba inosa ba ibaka yango oui po place papa wemba benganga na mata na podium na kita Santos 1999 boka na petit ya za venir ka akapela onga na saliwa o to sala aya papa wemba mais oui vous avez des chances à écouter na kuru kuna boye Prince Dona Mobeti na Luanda siko partenaire na ngai wana to sana esthétique palanka premier nzembo na yemba o na yemba na to sala OK place siko akome ko tambusa nga ko kutana na ba prêtre ko kutana na Kolivila ko kutana na ba Alex Fumunti donc eza grâce ya Prince Dona Mobeti na Luanda Michel Ngia Mambote na ona musika mukolo donc ce qui est frère que icône sali mingi na mboka na biso Angola bon trop parler petit ouais ce qui te le dit que 2000 ans na compagnie qui général de FAO na Karl Max OK est-ce que mon on a ba émission na le bilan T 2002 na sala revue de rideau na concert à JB na Karl Max est-ce que na le bilan T alors tika batu obazana courage ka lo baba lo bakala bango vous avez des chances à beta Atlantique côté ni à Valadi Atlantique on a bossani Atlantique to beta yango na général de FAO il y a général de FAO to beta on a levé les rideaux té na katsa big star OK na katsa big star wana toujours répéter na hôtel moko na babor kuna tango ayaki ko siéger a na Angola po azonzela au Kenya de ba musicien o arikutaka izabiso parce que le plus grand concert na yo moko beta na katsa mboko etikala net archive ils a concert belé vous avez image dans côté ba image ezali vous avez quand même des bons souvenirs rolobake lelo na Union sociale en Angola au profiter déjà net na mamba musique beaucoup de relations OK pour presque au bomona ba benga prêtre au ba lobela na mboka oyo ba master nanga malgré que j'ai chance à terre patron moi so melo instrumenté bon instrument ezalaki permis pas bloquer ni atikela instrument OK ninge ezalaki kaka wana via nanga pena depuis kisasa kitoko ezalaki permis fatikela instrument na mais sikoyo batu bazako travailler na instrument na bazaki ko verser mbongo bien te ale kanda na yako kita ipa nanga
N'importe zoma to skene na ngoso okina. Oh. Yango via bimisa yango kini. Bon, à part Pablo Kini, par rapport à la relation yo sociale, pour yo ambiaka mboka o. Oui. Mutu mota est-ce que soit bando pe sombonga instrument bando da mena yo. Non. Nazo opportunité kozala na instrument pour nga mona betaka ba concert sans que na foutalar et c'est pas bloqué. Ah, mais okay. Batu basako lo sombela yo boende ozo opportunité on a zo ngote. Ni à car. Mais ma série on a donné mo beti on a zo tambola na car. Ya batu te kota mo na presse donné mo beti zo pesa nga vitara na tambola nango. Bana palanga bayebi mabor petrango. Ah biso yo ligala bimisala ba vérité tout bato bayeba makambe bomba nango vraiment ngaye. Très bien, on va aller na ba image pour ça la biso bien. Moni émission eza awa biso. Objectif ya émission awa biso eza pour na lobela ba artiste ya mboka. Beaucoup plus to lobela biso au lieu que to lobela batu misusu. Actualité à Libanda ya ba artiste nyonso eza pe très bien même mingi moi biso pe ça la rapper bien. Ouais. On a vu dans les réseaux sociaux, sur Ebi, les qui n'ont bien, Junior Belgado, à Paris, na minute. Moi, j'aimerais que question Oyo, ils allaient la poser à partir de la TV. Mais peut-être sur image déjà yo potala kango, sur vidéo yo potala kango. Oui, image joana. Mais j'aimerais plus que ils allaient business atine la kango na WhatsApp. Très bien. Diego Kengebeni atindela ke na WhatsApp donc eko ça peut banal na répondre sur question na te répondre en côté mais ta la falata fazer dans l'essence de bateau ba mona qui mange wana te. Moi je mérite la régie héroïde biso ba raison sa vidéo wana na TV awa et plutôt sur réaction il y a Icona Mboka Didier Romario. En attendant na pesa non Blaise Kabambo le jeune producteur. Espoir Ngoma Yonzika Pamela Maya la Palme d'Or, Galvani Ndonga la base Sanator. En tout cas Didier Romario sur le plateau. Les boss Vondu Mboka, Paolo Dos Santos le guerrier FCC présidence. Yemsa Alves la poule Ganaza toujours na posanae. Kitoko, merci à Sijandonga là de Pablo Kini. Mais dis comment on ça comment fort, soit disant yoza grand poète aux anabala. C'est les makambo ya protocole. Dis comment o tikali o kapi o bendeni. Ba o kapi Luanda goga ni bazaba. Dis comment o tripason. Je te kutu nandi matere, je te ko ya pe poto. Na répondre nga lobi. Tu n'as pose, c'est bon. Comment répondre Zico? Bon, personnellement, kotala ina nuboye. Oui. Comment na yebongo eza grâce à Didier Romario. Ayaka akeko se renseigner kokota na orchestre comme animateur et pas masana J3. Obi? Yokat. Oh. Tika na dévoiler ce secret pour comprendre que ngana za grand prêtre na bango tout. Kitoko. Tant akene ko sala test kuna azala pe na batune balanda ka côté ya fresh cool ba master na Eva. OK. Bon et aussi maté à mon que no place wana bazo tche kaka 3 zoko ko yemba ta zoko animé. Akenagi test tak animateur et pas J3. Oui, Junior Belgado. Batemo bazali. Mutazo lo ba eza icône. Batemo bazali. Très bien. Oh, ngana zolo balozo comprendre ngate. Nazo comprendre yoza kalet. Ah. Tango ekomi baba 2011 2012 petit ayaka na kermesse. Ponga pena mtu nazako ya mabango tuwa. Oh Didier Lacoste, oh Nani Chouchou Miyake, oh Jos Diena, oh J3, bango tout. Pour beta na kermesse on a faut solliciter Didier Romario. OK. Natangi banani. Bango tout. OK. Donc petit ayaka viens nzabo nga petala ni ba beta ka conseil nga bina sala nini na beta. Na le bio nzemo nini oyebo ga chantifere. Moni oyema la fere wana. Bosafatika na benga petite sœur to zangani to travailler là mi fait ba masana ba aller visuel après ça stand la pacha instrument na kermesse ou ayo mais pour bima faut que ça se sacrifier. OK tant abeti on na benne pemeni petit ozana bato belé pour ça la boye pour comment besela boye sala boye tout oyela na vie na ye azala pembeni na ngai donc na comprendre tant ozana courage à loba boye ou soit disant eza baisse bien comment à quoi que tanga combat ba sentir na ngate. Non mais le but qui est bon
par rapport à Didier Romario eza ami ya ba prêtre oyaka poto tendeni batu nyonso ba yeke Didier Romario mama lobi pe na angle mseza eso zela so za na musicien za na relation na ba prêtre belé na mboko eza Didier Romario voilà presque ba prêtre nyonso oyo Angola vraiment batu nanga siko pona kende poto yo sengani bozo kete po nini mais ça le tenango tout ça bon ça na ba musu ba bien maternel ba lobela ngo na miso batute poto sérieux pas nanga ndenge na lata ngano ya ko lata ngo na poto te pour ça coûte cher olobi asa ona so yo talanga ndenge kana sala ngano ne na fifra ngano ça coûte cher ya ko soma na poto te ça qui colle pas un jour ngalo kende poto ba ko yamba ngalo ko la ne ba yamba ba misenyo somokile abomba date le Miss Girl yo zala comme témoin jour ngana ko nyata poto ngana garder ka vidéo ba ko yamba lokola ba yamba ba wera ba jibe ba fere po ba master ba petit presque tout na mikili waza ba ko sala ba polo ba zo ba grand prêtre bomba date le. Très bien, on passe directement la deuxième vidéo au Sikoza. Je ne sais pas si je dirais que bon frère Nayo, ceux qui paient qui s'occupent Yaya, je ne sais pas, mais nani nazaki pena plateau avant de payer na kitso yo vandio nani ya awabiso nani ngana ninga na yeba soki to saka na mboko to saka pena leader à Luanda leader ya Luanda leader à Luanda alobaki nini leader à Luanda ranani ye tuna yeso ki asa leader à Luanda est-ce que na Petrangol ya beta na Ojeinda abeta na mabor abeta suka na palanga eza na nani tala totika na leader ngo Luanda eza nani zela poso na bengi ba masalanga Zeis grand frère na ye Zeis masalanga grand frère na ye do nega solo baloba alobaki lobaki na talaki na mission na yo OK azoluka actualité na ye yo kasko toyo kongo tika aluka kwanga na ye to bandela suko yo kango tika to bandela suko yo non awa biso na talaki yango tika peti aluka kwanga po amona na sute po nga 2007 tan na zonga ka palanga na msaki peti monne na tiki palanga boy asa témoin ne na tiki palanga na tiki la bino palanga boy yo siko zoa relève travailler zo mouton ngololi anga na olia mukila ale mutongolo na mse ngala zongi Petrangol mais yeba ke tano ko zonga palanka yeba ke succès no e osila ozala suna milete oza pilelo donc aza petit frère totika na biso bino ngana lo ba vérité tout mais kasi to so ba ko solo awa ya lo ba vérité mo ça va bo solo ba yeba kité bo solo alobaki non alobaki ba question nga ba réponse ya yo ça va très bien TV so talangai musicien esthétique palang et na bino yo pona mona sikoyo komona eko mo bima mingi na ki DJ olobi na ki DJ Angola Didier Romario après ti na mona be non quoi animer na bar c'est trop dire nazo travailler na bar Voilà banda ko travailler na bar depuis matin 7 banda matin 7 bébé Mac wana petit na comme un musicien comme animateur ya bar pe kaka non comme DJ yena na comme un musicien te eza ba effort ba testament ba Jabir ba ketima ba tu ba former ko yema kuna pa gigi latin na soki orchestre ni ba zabeta na ya gigi latin ba sako bazobeta banzima ba kofi kala makambo pesa nga kanda sikona bisa ba vérité nyoso to solo lango isa bisote ai connaît nazotala pe temps ya boulot mais na même saka petit frère Patrick je te respecte comme petit frère pour Zalegama Sanangai Zeis Noëlla de Bundes nazalaka na bango mémoral alors ba mamsusu fotala ninga le belon na TV soza na poste actualité yaka na parler balio so su muto ngolo olobi aya kulia muto ngolo poste en actualité ça c'est Didier Romario soko continue na ministère na ngai enta monte na zalaka na ba prêtre do soko continue na ministère na ngasusu enta a olia muto ngolo Didier Romario aliera mbongo musique ti lelo mais tant on a teka disque ya lobi plus oliera ndembongo ya na lobi na osala ki DJ na zo beta pe banzembo na ngai
Tant bamasa bazoka mabanga na mabasani Bon solo là yo. ceux qui n'ont pas prêtre à côté ceux qui n'ont pas qui sani Ozomuki. akasi différence c'est ça entre ngana bango na ça pena artiste complet artiste DJ chanteur animateur compositeur danseur habilleur donc na ça différent entre ngana bango tout. Très bien. On va aller rapidement. Bachab soka photo oyo ya festival moko peka ya ba musicien ya mboka na biso lui c'est double CD. Tout le monde a fait photo na yo. Zana pangsala mtoke. C'est un peu va vimbisa ngo lisusu vraiment. Awa biso. Parce que yo limbisa bon ba limbisa ote. Ngana solo baga vérité awa biso. Voilà. Tout le monde a qui on a festival Rumba. Festival Rumba ya CD. CD aza frère moko. OK. Vraiment à combattre peu na mboka Angola na ndenge ya musique po tango bayaka bakutaka biso déjà Didier Romar azalaka un temps. Batu nyonso baya bakutaka yo. Bango tout. OK. Bango tout. Bango baye ba 2001 ba 2001 wanga na zalaka déjà na pifo na yembi na ba papa wemba na yembi na ba defao na yembi déjà ba jibe donc voilà. CD aza artiste moko complet. OK. Festival à Salagi on a soki a check face à Didier Romar po ayebi ke wana mutu na ye. OK. Mais na yebisa ke otie na face mais na koya oyemba te pour na nini pour ba petit bazana ba oyemba. OK. Ba oyemba na ki na marqué présence pour aza frère na ngai. On se pèle quand même na projet, ezaki projet moi. Azana boule ya bien pour atanga. OK. Azana boule ya bien, azana esprit ya ndule. OK. Ba CD pena to beta bango ba bagarre mo ba ndule ba concurrence. Siko esthétique palanga osaka musica. Poko mona yo to ilongi na yo ekota na fiche o. Ba ko mona yo est-ce que zaki moyena quelque chose de invitation normale. Abengaki ngai alubi masa. Nazana boule mo me photo sala réunion siko bikolo na za okene studio. OK. Like studio ntala boule ne sibimi bon. Masa na ngatika to zalaka na mais le premier jour wana na kenaki pe na vandi Nathalie Mamutu ne ezoleka bazoboka penga ba filmer nga ba poser ba question na fa na ngola et si na zongi na palais. OK. Voilà, merci. Dernière photo, Ezaya Didier Fondé Nambonda. Il y a les gens qui disent que icône comprendre tant sous neti room bezo compliqué yo. Vous préférez bien le roi Munda mteza na makambo na mboka. Atuka miske lo linga kana loba. Bon ça va si ça question. Le roi Munda mteza na makambo na mboka yango ke na ndenge ya moi style ya Mambunda pour et ça leur peut bien quoi. Aujourd'hui moi actualité moi comme moi période. Zembo oyo to yembi na fondé. Zembo oyo to yembi na fondé. Yango na biso ke na yemba nga déjà Frankie Soudi paix à son âme. OK. 2012. OK. Est-ce que 2012 est-ce que fondé azalaka na ngola? Na noté. Akas. Bongo lo basiko na la style nendene. Kasete ya ye abeti esimbi. Non. Omoni a na ngola. Mbonda Kimpwanza esimba mbonda Mulolo esimba mbonda 12 balles esimba pourquoi pas ya fondé simba te so na sengi attaque moko ya bambunda nyoso tangi a oyebate tant mususu ata sopo ato yebi mais bat bota la biso ndi ba oyebate na yebi mais pas faut des autres moi si na siko tango na salaki idée na lobi rythme nga na betela ngo ba série wana so ina bengi masala nga fondé awopesa nga ba idée. Très bien. Yango ayaki ya pesi nga ba idée. En tout cas faut qu'on remercier type wana. OK. Opesa ba galon pour époque ça OK. So ba beti nze mona ba beti pe ya Didier Romar. Siko musique ni so beta alongola. Olobi so ba beti oya yanga pe beta kati. Siko ya yesi ya banani bana obana mai ça tout molote. Zela. Est-ce que yo mo zo tuka ngai. Zela na ibisa ilo. Moni fondé tanga lobaka. Interprétation trop yango zo comme ça tu bakosa kosa. Asala na raison. Le pourquoi? Au moni tango artiste ozo sala moi débord. Après des ans sali débord. Ceux qui batu ba yoka ngo belete mais batu bazo ba keno sala ki boro wana. OK. Ozo la respecter parce que aibi. Internet était à la face. Ouais. Instagram, TikTok, YouTube.
Et ça, l'artiste est belé basé en Angola. Mais on a déjà depuis Kala. Ok. Il y a un moment où on a ami à prêtre. Bon, on a salagi. Oh, tu as mon nom na YouTube. Un temps. Tu as mon nom na Petrangol. Un temps. Tu as mon nom betagi na boîte DJ Gloire betagi. Un temps. C'est bon. Na obi que na comme na esprit mon bonnet na réservé yo mais on a ça mo boye. Dis ça. Fidèle na balenga za l'exceptionnel. Ça va yote. Ah. Nzemona 2018. 2018. Question-réponse. 2018, on a préparé Nzemona. Même ça va pas bloquer, il faut lancer le nom de Nzemongo. Si on ne peut pas bloquer, on va solo la Mais personne ne s'est aventuré. Si on ne peut pas bloquer, partenaire, voilà depuis que ça. Donc, balabala après Bango. Si on ne peut pas bloquer, Didier Romario, Aïb Singabwe, Aïb Sonaba. Naba extrait neng na zako studio 2018 nze mona sali baté belé po bonga siko idée wana to 500 na petit na shikia comprendre siko na biso vérité idée là to 500 na petit na shikia moi ce que va sepeli parce que comme ce qu'on esprit on la vérité mais kasi on se le bat très bien idée to 500 na shikia OK. Fidélité na bolingo wana. Et ça idée ya shikia. OK. Et ça sopayo nde za été. OK. On appelle la kenda kuna te. Fidélité wana ka vocal. Parce que fidélité me dépêche na couleur à véri ya bien na nzembo wana. Ah. De ba maloba musu na imba kuna sepeli. Et na bi me yo mo po yebit. Très bien. Miske. Ouais. Question réponse. Ya musu na tali na carrière musicale na ngai nzemona question réponse susu esalinga susu kino batu bachanga ka kino artiste mo za Angola grâce à Pablo Kini pour la promotion zalaki makasi on a pena partenaire pour la vie soko moninga na yoji ya mamoto ya 4000 wana yegi. Vraiment, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission parce que TV za Radio TV Peneza Ngonga. Na pesina mbote Rolando Ngombo 009 Christian Yembi Gogane. Vraiment. En tout cas makambo et puis nous senga pena soutien na bino pour disque zo bi makala mingite. Ikona Mboka. Nous sommes vraiment à la fin. Merci pour nous avoir répondre à l'invitation. Il y a Awabiso, et ça a eu plaisir na biso to solo banetoro minasuka. Mais to solo li bien quand même. Ça ka radio te. Ah, to solo li ke nango bien. Ah. Yo po omoni ke ça va na par na yo non? Bon, question zalaki ya yo réponse. Moi dans zong sa te, faut na zong sa. Au tout bordir. Na tuti bordir te. Au tout te. Na tuti te. Au tuta. Na sala ko tuta. RKI. Vraiment, alors année comme Diana Souka, Didier Romario, qu'est devenu attendre de nouveaux et pas artistes icône Mboka Didier Romario, calendrier na yo et puis batbota la yo ba mona quoi. Ouais, aka business ayebi que non na za na nzimo mo ya souka na préparer. Aka business. Aka business. Adam Kinwani. Très fort, puissance. Diego Kengebe nzemo za déjà na marché, ezobeta pas auto beto beto mina fondé ezobeta. Merci pour la dédicace. Oui, dédicace na voilà. Nzemba Dipiron d'amour. Ils ont déjà partout, surtout dans Lubumbashi, Oliganga Kende. Donc, c'est la grâce 2025. Très bien. Lubumbashi Yambanga, Bakote Kuna Tué Yambanga. Donc, Nepsika na Aka Business, vous allez poser Nzembo Nazo Banao semaine prochaine. Oui, comme à 3 bords pour te gagner na messana au tega disque. Kitoko. Alors, votre contact et puis moi, quelques personnes au Brozo, Libanga ya icône na soir à l'émission ya Awabiso. Libanga, si na bogi déjà, bango déjà, Mandela Weston, Mandela Weston, JD Fitoko, Edo Fumunti, JR Sa Majesté, Général 007, Dollar Mputu, Staragondo, Boss Mvandu ya Mboka, Paulo dos Santos Leguere, FCC, en tout cas, Alvege la Pulga, Tozolo Belakaka, Makamongo, Zosenga soutien, ceux qui botenga le boko et aux alabien. Kitoko. Donc, Didier Romara Zapo Nabino, Rolando Ngombo, Nazongi Lisusu. Votre contact. Contact Nangeza Kaka 0244. Très bien. 948, 811 et 661. Ce que Benginga, au Salamambutu, il y a bien un temps.
Merci. Alors, moi, quant à moi, je vous prends congé. Merci à tous les abonnés de Miss Girl Télévision. Vous avez besoin de faire activité Nabino, il y a vidéo, c'est-à-dire mariage, anniversaire, conférence, concert, clip aux artistes. Il y a qualité, il y a bien. Contactez GSM Production. Numéro est Zawana na band, na biso il y a émission. Au Bengi Kaka, tout est baneni to salango pour et kendega bien. Aux na boutique, aux na boutique d'habillement, aux na entreprise quelconque, aux na posa ya promotion to publicité. Benga biso to salango bien pour apena to salango bien. Tala libanga ba monaki pamba yango lelo esiminda ko Miss Girl ou rien.